Mbote na balandition surtout ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission. Lelo toyeli bino Junior Lusaulu bato nyonso boyebi ye atona déjà 2 fois na kati ya Sila Bisalo officiel Beckham la maman d'Isaba Kuko toye koloba kaka makambo oyo ezoleka a réclamer que Sila Bisalo abengaka ye lisusu te na kati ya Sila Bisalo officiel. Monsieur Junior, na kati ya Sila Bisalo officiel eza maison de production, oui. Babengaka bato selon rôle. Soki rôle wana esengi présence ya Ada Ilunga, bakobenga Ada Ilunga. Soki rôle wana esengi présence ya Tonton P, bakobenga Piron Dombasi aye ko jouer. Alors eza teke parce que ça fichaka mingi na mama kimpese. To ozalaka soki nani kuna na groupe na bino yango wana silaka nga kanda abengaka ote. En tout cas ekomi moma oyo bino fo bolongolaka makambo ebele botiaka na moto. Bomonaka Sila mabe ya pamba et pourtant ke ye aza mabe te. Na kati ya SB eza esika ya kosakana te, eza esika ya mosala. SB abengaka mutu nyonso oyo aza disponible ya koya kosala mosala na ye. SB akobenga ye oshua des films ya barole pe ya kitoko makasi na kati ya Sila Bisalo officiel parce que rôle na yo na moma wana ezwamaki pe e babengaki yo. Soki ke bamoni rôle na yo te bakobenga yo pe te. Alors bomitungisamaka te ke boyaka koleka na bémission otanga kombo ya Sila ke Sila benga nga lisusu te parce que na s'affichera trop na belle vie. Non non non, o s'affiche na belle vie. Nous biso penza babako ketali biso te makambo ya belle vie. Biso etalaka biso mingi makambo ya Sila Bisalo, makambo ndenge nini maison de production na biso ezoleka, bo comprendre. Alors biso toza na likambo ata moko te envers yo. Soki rôle na yo ezwami na kati ya Sila Bisalo officiel, okomona appel ya maison de production bakobenga yo pona oya ko jouer. Bato ebele bomonaka bango epa mama kimpese bayaka ko jouer na SBT parce que Sila Bisalo abenga bango baboya koya parce que bazo banga mama na bango. Ba comédien ebele baza wana bayaka na Sila Bisalo officiel te, eza te ke po Sila Bisalo aza mabe abengaka batu te, akipaka batu te na chaîne na ete. Eza ke Sila bengisa bango baboya koya yango Sila pa sala nini alemba. Est-ce que nazo faire comprendre bino yango Sila Bisalo sala nini pe alemba abengaka bango lisusu te parce que ata bino bato oyo boza pene ya belle vie boboyi koya ko jouer na kati ya SB parce que bozo banga ke mama na bino akolobela bino bambongo bapesaka bino bokozwa lisusu te, bobosani na bino ke bino boza ba star, il faut oteka image na yo. Na betaka sete pe na loba ke star il faut ateka image na yo. Soko bosani eloko wana ki oza star il faut teka image na yo, oko se retrouver kaka na makambo boy. Oko se retrouver ozo réclamer makambo moko o ezanga tina. Alors tango yebi ko za star mitia na place na ya ki star sala musala na kitoko esika nyonso bakobenga yo kende pona okende koteka image na yo. Yango wana bato ebele bozo se poser ba question eza na ba terre lokola ba papa Alain, lokola ba mama Moseka, lokola ba Serge Mwambe bayaka na kati ya Sila Bisalo officiel te. Bango moko bakoleka po baya koyebisa bino vérité ya pourquoi o bayaka te. Mais je vous dis et je vous assure que Sila bengisa bango baboya koya pona considération ya mwana mobali wana ya mwana mwasi wana, mwana mobali na mwana mwasi ya sangani. Donc tantôt aza mwasi tantôt aza mobali, mama Mofibi Mungwa mama Kimpese. Alors baboya koya pona bazo banga ye ba comédien bakoma na bango mukala ya moninga na ye ya baninga na ye ba comédien. Alors tokosenga na bino bato nyonso o bosepela na Sila Bisalo officiel bo continuer ko consommer musala na ye, bo continuer ko talaka ba théâtre na ye, bo continuer ko zala toujours pene na ye, bo continuer ko soutenir musala na ye, c'est très important. Bo ko zala décider tango Sila lobi ke totombola cinéma na biso alobi oui vérité pensa il faut totombola cinéma na biso. Comédien oza censé ya ko jouer partout pona oteka image na yo. Comédien oza censé ya ko jouer bisika nyonso bakobenga yo pona opesa visibilité na
na kombo na yo moko. Mais tango za comédien okomi kopona bisiko kokende onga koto na kendaka te onga koto na sala boye te moto azoperdre eza belle vie te moto azoperdre eza sila te mais kasi eza yo moko moto ozoperdre mpo image na yo olio teka yango okomi kobomba yango na kati ya ndako tala na yo olio bimisa yango mpo na bato basepela nango yo okomi kobomba yango na kati ya ndako. Alors monsieur Junior longola na motu na oke sila bisala bengaka o te mpo na belle vie non eza mpo na bongo te soki rôle na yo emonani na kati ya sila bisalo officiel zala sûr ke bakobenga yo mpo na oya kojoue na kati ya sila bisalo officiel. Biso moko tozomona ke bana biso mikolo eleki deja ba 3 films bajoue te parce que SB eza kaka ya biso bakoki te mais eza mpo na motu nyonso mpo na comédien nyonso aya kotia mwa empreinte na ye na kati ya sila bisalo officiel. Bacomédien nyonso oyo bakozala disponible ya koya kojoue na kati ya sila bisalo officiel tokozala toujours wana mpona koyamba bino bien koaccueillir bino kitoko kaka ndenge ezalaka. Tozosenga na bacomédien nyonso en tout cas soki sila bengi bino ba oyo bolingaka mosala ba oyo boza mikala te ba oyo bolingi boteka image na bino bokende bosali mosala na bino point barre. Biso na kati ya SB toboyaka motu te mais toboyaka nde bato oyo balingi basala mama na biso mabe nde wana tozala contre bango. Mais soki olingi oya na okoki koya kozala le bienvenu bosotaka bapibi te. Bye.